PPSika. De Yémen, l'iranium de la presse congolaise, Babi Christelle Mamoulumpungu la Rose. L'iranium de la presse congolaise, Motema ya Papinzo la Meso NTP Prod. CL News TV site où Emesana toujours qu'au CPL Sabino et invité la Bino, invité selon ba demande na Bino, Bozala jamais dessiné à CL News titre. Nil par ailleurs au site où le Belabino toujours les 4 vérités, tu inventé la ramouté, tu chara titre na biso o et Sengeli. Par là je dis un grand merci à Papi Mvouama, Babi Papi Mvouama depuis Allemagne. Un grand merci à toi Patrick Enzofo, un grand merci à toi Anouari Tegemelna, l'original de Chicago. Et par là, je dis aussi un grand merci à toi Anthony Moulumba, mon ami de Kati Babi, les banquiers Rick Kakade Moukala. CL News TV Lelo et Yambela Bino Moko. Il y a groupe, il y a Ferrego là, musicien la Bino Obino Nyos Tuboyebi, à Kolobela Bino tous les 4 vérités. Babi, ba question, Eza Janine Kalanga, ba réponse Eza Ye. Moko ya artiste et comédien, Obiso Nyos Tuboyebi na Kombo, il y a échappé Nzita Lelo pour découvrir na micro na biso ya CL News TV. Très cher ami internaute Kande na Ebisa Kibino na Mbeli Bino Moko ya artiste et musicien, il y a groupe à Ferrego là, échappé Nzita Lelo pour découvrir na micro na biso ya CL News TV. Bonjour échappé. Ouais, bonjour Janine. Bonne santé. Ouais, Pepele, santé Pepele. Boni basango ya mouvement. Mouvement Kitoko, yo qui rep banaka, le monde doit répéter. Sans micro, sans une sèche. Place ba chanter, donc au bois sans cesse. Échappé Nzita Lelo to na micro na biso ya CL News TV to découvrir échappé. Impression na ezanini par rapport ya ndenge Ferrego la po banda kala na groupe ya Ferrego la ndenge apesio nzembo ocha na album. Impression na ezanini par rapport ya ndenge ocha nzembo. Te nga merci na mokonzi moto ya mole padre. Yebika ba debele balongwa pona banzembo. Songa zia on a facilité de biso moto yema facilité. C'est bon, merci na mokonzi mboka et ça a plaisir. Mais pourquoi ka bapesi onzembe oui, c'est bien bon, mais pourquoi ka ondimi ocha titre Mobobé wana elakisi nini? Soki okoki ko expliquer ba o éclaircir bat par rapport ya titre o che Mobobé. Nga bena nzembo nanga de début refrain tisuka eza en sens lobara. Ke ndé moi moi sazo la bena bolingo na ndenga na yema Mobobé. Ngamna na yema Mobobé na yema réalité. Pona kosata na yema mambo ezo salama. Ouais, oh mambo salama. Dans Yembi Makambo Ezo Salama. Ok, merci beaucoup échappé to moni, qu'est-ce que j'avais dit et na Makambo Ebele depuis Bobandi, qu'est-ce que j'avais dit to moni ba musicien ba longwe moi Ebele pas impressionnant et ça par rapport ya nani ya Chikito. Poto qui est Chikito, président Ferré à Longo lié. Soit au ko éclaircir biso. Ouais, ça va parfois manquement respect. Yo moniga Netinga bona go betla les pas de porte na 4h du matin sombela nga voiture atayo moko. Bo bato na boaka na badara na bango. Utilité na ngoza nini. Dans balongo la ke pa kende go betla Ferrego la porte na 4h du matin. Ouais. Na bilobalo ba coin ba ninde zalaka. Mais Ferrego la pa ko kai ka ko limbisa ton kaza mwana to ebi ke yo banda kaloza ancien en groupe oyo. Mais ton que ancien o kai pe ko sola na patron na bomela e moto. Et là, on s'est mis 4h du matin, on a été ronflé. On a ronflé dans le bandé. Yo mon pose au courage, on bête ta porte pas moto 4h, 5h, 6h. On se bête pas nani. Faut qu'on sache ça la rate. Ata babi to meli mais yo ibika ndeza faux réglage. C'est bon to yo kamo Mobobé muke. Mobobé père. A chantier. Bobendenga iroje Zabandenga endonga Bobendenga iroje Zabandenga Tracy Eleza Kliananga na wenze abalingo Sokotele mili boza mezanenga zana kapuna chamwi Pourquoi ça sala semblant et pourtant natandalio Osachi bangu ya Mobobé Entre ciel et terre Okundi bola monanga Raka
Moi la dernière des mers, Bolingo a dit, sentiment baillé. C'est vrai, Balobaka, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Quelque part, fidélité de rendre un service à ma belle. Fonctionnant en capital, n'a coquin l'amour. Jobango na négligé. Nazo est bâti, entre condoléances, la félicitation, nini nazo mérité. Mobobe nenga e Paul Beno Mosamali Zoba nenga e Chouchou de Ngota Fiston Balabossa. Merci bis na bolingo pesa laka. Pardon Roger wakisa mana wanai Nokitea kobo maana mopanga ya bolingo Roger ndonga mais c'est fidèle à Koufa. Saint-Valentin Koutoué, Tika la fête à Bamoué, jamais changé. Roger Ndongo Ebi, jamais changé. Mobobe Nenga et Roger, Zoba Nenga et Ndonga. Merci beaucoup. Échappé Nzita, toi qui moi, moi morceau ya Mobobé, toi ebi qui est fanatique ya Échappé Nzita ba sepeli. Parlant na ebi qui te dit qu'on est ya sepeli, na moi morceau Mobobé, na moni so Anthony Mulumbati, oyoka Mobobé o sepela. Mo nani Échappé Nzita, question msuna koki ko bakisa to moni, qu'est-ce que j'avais dit oh ezande makambo. Makambo tout sur Makambo. Moto à volcan, oui, moto à volcan, oui, mais c'est pas bien pour album Nako Bima Batu, Bazolo, Nwaka, Longwaka. Tomoni Lisusu. Équipe de base des Akans. Batu Balongo, ça va, Batu Balongo parfois. Oui, à l'Andaganga, oui, à l'Andagana. Équipe de base des Akandé, Zalaka. Équipe de base, mais Tomoni peut un animateur à Tindel traîner de mission. Blaise créateur. Obi? Musunde Tolongo Libango. Mais Blaise créateur à Zanae. Nabi Tekasale, Nabi ke, Makamnae Baotala on a bureau. Bureau ne Banenge Loba, Nazambolombolo, donc Soda Moulongo net Mututu. Ok, merci Échappé aux Zongelo, tout le monde na plateau Zayo Moroté, aux Ana clavériste, Nabino Chati. Bonjour, Achanti, bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé quand nous sommes permet les padres, tout va bien. Bonne basangwa mouvement, album, qu'est-ce que j'avais dit pour Nayo Zomona? On est album Makambando Zolo Bando Zoyo donc album. Malgré Ezolongo la batu misusu. Album est bimina kolongo la rabatu. Et ça que ça kolongate, nasi ogi mababa bisio équipe nationale les alliés. Les lignes ça rende zalara. Kaba ngona ba mataka pepo ba ngona ba ya do de base ya ngona donc groupe A est déjà. Le bon qui c'est que tam tous ba na groupe B. Ah ouais. Yo Zali c'est que ça un groupe A. Mais tam monga na zawa mutase makambu na qu'est-ce que j'avais dit. Hein? Aye yo zat. Au sali combien d'années? Déjà na aucun déjà et belé quoi. Au sali ba nombre d'années au sala na aucun. Et belé vraiment. Merci beaucoup to sepel ko yamo la micro na bisa c'est El News. Ouais merci mais oya chanter santé bana poto Richel Sanga Bob Marley oyebine to sola ki makambango donc plus 243 89 535 93 78. Je suis là à chanter santé. Beau garçon et les mignons clavériste du Congo. Merci beaucoup tozongeli échappé nzitande makambo l'homme de Mobobé a échappé. C'est qui pour la candidature ba fanatique c'est El News tu veux comprendre Weza aime les servantes Nabino Janine Kalanga la souriante mais ça toujours que c'est Sabino échappé to rezoa autant mingité to komi ko chité presque comme vers la fin émission na biso moi mot de la fin car ndenge zalaka au promettre ba fanatique na oni moi numéro clip de ça inda munarisi ndamu do aussi ça bientôt clip ebima pour consommer nzembo c'est da jaune hein. C'est la jaune 7e chanson. Bamode na besi bamode na badutu balenganga. Bon c'est jaune à gloire ntsaya on a bidaya que ça commis déjà. Existe là les mystérieux. Bera de Prince de Zamunda, ya Dada, ya Cherigola, Teddy Konde Leziba, Japonais Bob, Diewara,
Fanny Bongende acoustique, Giras Peugeot, Amédée Mackenzie, Miguel Bakenama, Nora Digital ici c'est Paris, Chantal Bola, Clarisse Bebenda, Batutu Bolinga échappé à Bino Yangwana quoi. Numéro Plus 243 81 630 93 70. En place, ok, merci beaucoup échappé. Très cher internaute, quand vous avez vous découvrir la réponse à échappé Nzita à SPN na micro na biso ya CL News TV. To comme presque à la fin de l'émission na biso par là je dis un grand merci Babi NTP Prod hein Papi Nzolameso Papi Nzolameso motema ya Christelle et Mamulupungu. Un grand merci à toi Vanessa Moussa na zalenga moté na zalena Vanessa Moussa hein. Un grand merci à toi hein Balobi Papi Nzofo et Patrick Nzofo. Patrick Nzofo depuis Paris, hein, viva Kalate, hein, Bangambo Koto. Un grand merci à toi, Papi Voima depuis Allemagne. Un grand merci à toi, Jacques Bonza. Jacques Bonza, un grand merci à toi. Un grand merci à Anthony Moulumba, mon ami de dedans. Un grand merci à toi, Babi. Rika Kademukala, les banquiers, échappés à Zalaki Yemorote, Tozo qui ne peut causer quelques bâtons sous orchestre Nabiso G7. Chers internautes, quand on a ebisa qui bino échappé Nzita Zalaki Yemorote, Toye Lissusu et pas musicien Nabiso, quand continuer, qu'est-ce que j'avais dit de Makambu, qu'est-ce que j'avais dit, malgré album Angwe Bimi et Zobengana Batu. Donc, et bimi, au lieu de musicien, il y a 4 orchestres, et c'est là. Faire rigoler à comme bengana, artiste et musicien. Toye habité, musicien à biso petozana bango, à toi na guitariste, na musicien à biso bako éclaircir biso. Mais toi, comme moi morceau, mon ko yanzembo. Après, tu reconnais na ba question na biso. Wanzembo non. Il faut comprendre vraiment que tu vas dans un Ndokigo. Il faut que tu vas disque. Minute moko na souffrance à Polingo. Elle qui non a ni papesa. Na football à tababa kisi. En minute à prolongation. Il n'y a pas marche, Manix Manganga ebimisi soya kapeka Misona ngai enokisi mbula mingi Kote meinda kine paporaso ya basusino Shokeleki kamakasi Je me disais, Vincent, quand il y a panayo. Le lana comme nous n'en a passé les familles. Pas commencé quand il la passe à Pessingaï. Coca moi et mette du boulet. Na maladie nanga kote engrais chimie. Pona kufa nanga mbango mbango. Testament nanga mobola na koko manini feti kali vierge o pangala na kadiama na mabele na timola na mini na beta muchanga metre dibule na ko swa yo o panixe chipuki vraiment ignorant na batsaki fulufulu ya masanga nzoka ezalaki ya sava bamelaka te o tala asusie komo yebisa yawe mwamesi komo tindanga na liwa beksi ya mwana e Rodrigue Mokili vraiment Jésus pas petit botieka na maboko na bango ni makasite ya mogomboro c'est à partir de 3h signore mukasu oh botieka nianga la kato ya nanya poule la guerre commencé
Rodrigue mokili position tokobikisa plaisir te likambo love bato babomanaka naolila perlera Rodrigue mokili Christian Odise ara epa acheta il faut zala na boulot ovanda no kese omoni te je batri bayaya basanti bala minere baye basanti bajani ya pash basanti ba igore lubasa pona bachelele lisusu bakombata ya sika baye epa ya Jésus de niance maye kaukaka te epa na biso tokelelaka bayembi te Jésus de niance papa melina ya mokoka formatere. Merci beaucoup. Hein, te sentir vraiment pas Jésus de nuances. Ils ont promettre quoi? Bonne santé. Ouais, santé très kitoko. Donc, peuple est tous à l'aise. Vraiment, Moussala kitoko. Vraiment, donc, très à l'aise, quoi. Boni Basangoya, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, ils ont album, donc aussi, ça va tout nous aller à Rumba dans Congo. Donc, j'ai allé habiter. Batubana nzala to ya rumba bozona nyoso bovi donc pesi ya rolia quoi donc ngai na yembi na moribond ntimbo akaimbe chetemba na sali vocal ya ba petit ba oteka na moribond donc bientôt to robeta ngwa oyoka donc répétition to ya coulisse ningi zala rara et puis na coulisse fait rigola ya tozaki na président jeudi na vendredi lelo peut-être moi ba contre-temps mbebele bi. Mais si quoi expliquer Bissona qu'est-ce qui ne va pas? Album est bimi quand je fais ticket batu bazo longwaka net to qui est Chikito président à Longoli et ça c'est dit à quoi? Bon omoni awa ezali école eza école donc mutu na mutu ayaka na boule na ye donc bamsuba yaka na chiki na bula ba momi msuba yaka na chiki na bula ya loyenge msuba yaka na chiki na bandenge na bango donc mutu na mutu yaka na donc azan éducation na utango depuis palais on comprend en éducation depuis palais donc awa mutu na mutu azana ba bula donc on comprend depuis que tout lo il s'est passé na chiki ko selon yo impression eza nini moi conseil et pas ndeko na biso Chikito o faire rigola à Longoli na orchestre. Bon, à changer le comportement, à ninge à respecter leader, donc ninge à respecter la place toi au kende, na ba mikolo tout ya okuta donc respect donc aye ko la respect. Donc conseil ga pour ngai donc aye ko la amukolo na ko pese conseil était déjà ça déjà parent peu déjà. Donc il on a oyebisa ga a bon sarara comportement. Siko à part nani Chikito au président à Longoli toyo ki peke nani achaki ayaki ko déposer lettre naie pour na démission par après toyo yo kake azongi jeudi passé bisonia tout aux na repa tout monaki Blaise créateur président RF Regolaye a salanini abingana ki na scène toye bité po na yo azaka kana orchestre ou bien à Longwe. Bon mamba Blaise ona eza mamba likolo on a mamba likolo donc ngai vraiment donc naza placé vraiment pour nous répondre. Moi conseil par rapport à ndenge liboso yaki a déposer qui lettre né ya démission na ndenge aye lisuko zongisa avandi à l'examen de conscience antimique awa ezanda kuna azonga pona yo. Bon na rebande lisusu na bande lisusu donc on a makambu ya likolo. Hein, et bah chef, on a mon balikolo donc et mon nanga été au gars pour répondre à l'émission. Ngai vraiment il faut tout nanga faut y mbande trop ndeto zaboué faut pena bana poto ba comprendre que la minère pourquoi zawana donc la minère nini bazuela qui est donc pour ça nanga pena faut na y on a tout ça on a émission prochainement au ezakaka moi interview mki talara raton mais merci beaucoup ndenge au accès au permettre bisoto ça la moi interview. Ouais, merci Penayo, Lokola. Nanzimbo moribond, faut pas ayoka moribond. Moribond, il y a Fabrice Lamineur, il y a Bino Yo. Donc ba mituna misusu etalinga ite donc moi na ya bato aye boulot na yewa. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Charlie Solo, donc l'international Charlie Solo ninga kaka donc bonne santé. Ouais, santé calme, donc
calamité aussi si répétition tout ça juste ça va séance ya ko kanga banzembo sika quoi ça dit banzembo biso moto beta mais faudrait ko pesa au moins temps pour na ko auditionner et puis voilà donc il y a Boni basango ya qu'est-ce que j'avais dit. Non mais je crois album est déjà on a sur le marché carton donc carton rien à dire. On a grand prêtre fait rigoler de la Solga donc disque carton au saranaté de partout Paris Kinshasa d'ailleurs côté on a même à côté tout côté ba ici on a deux fois disque pene ngwana na osenga ba fati na sono so bo consommer on verra comme c'est doit quoi donc ngwana. Qu'est-ce que j'avais dit au Betty na combien de chansons? En tout cas on a Betty une vingtaine, on a Betty ma 20 quelques. N'est-ce pas moi qui peux léguer c'est on a il y a peu de voilà ils ont œuvre dans la salle donc la Betty une vingtaine ya banzembo je suis pas né à la rame je suis pas intervenir ba rekem mais vraiment na Betty donc vraiment elle de la Solga fait rigoler tu as bien donc de la Solga c'est vraiment temps na se déchaîner quoi. Merci beaucoup, impressionnant par rapport à Yanani, à Chiquito et Zani. Ah bon, moi je crois que ils ont école, ils ont classe, ceux qui n'ont pas dans la maturité. Il faut qu'il y ait quand il faut que le patron et puis pendant quel moment et puis voilà. Blaise, je sais pas moi ça n'a bien évangéliste donc n'a salué en passant. Blaise, il est mort à se contredire. Il nous a établi une lettre de démission. Tant tout qui récit plutôt. Il y a une lettre il y a recours. Bon, na côté donc ils ont une lettre de démission. Il y a une lettre de recours. Mais moi j'ose croire que la maturité au sein du groupe dossier naïe. Là on a bureau donc je crois d'ici là vous répondrez si ça va bon au monde sur scène tout ça et si ça va pas bon. Vous avez informé. Bon, sans plus tarder, là, parce que je crois que tout cité déjà. Nous saluons la délégation de la Russie, Diego Kamba, la carte limitée. Je rappelle Sambote, mon vieux Pichou Maka de Londres, vieux Pichou, donc deux fois, grand prêtre à Londres, Jean-Claude Songo au niveau Paris, et puis on a Pessi Blaise Pondani, au Yangaï, on a Pessi Mbote na Edo Muzamba. La Pessimbote na Cédric Lutumba et Dima Kitosh, José Mbwenu, mon vieux Harmonie Lova. La Kati na ngambo ya Londres, na Pessimbote na Emmanuel Alanda. Emmanuel Alanda, Flavien Douta, Claude Moke, donc bazan moi belé kuna. Et puis mon vieux Renato Mundele, Monsieur Nsunga, il y a vraiment un. Ok, merci beaucoup hein. Michael Adassa, yom tolela groupe affaire Egola na bi ke ba question aux allez na besoin oye ba réponse nango et c'est Pelisio hein Vanessa Moussa utala yo hein ba gros kuna bi Olingina tumbela yo bekaro ya bolingo topesanga temba. Les moustiques sont nourris par les sons. Ça va pire. Ma crêpe me a balu na salumba te. Kitoko zambe a pesanga mona montelio. Sono mobimba tina molimo. Mokua na laki na pesi ma reflet. Kolia e o ayoki e bimisi. Sur la déception ya bolingo temba. Wananga na sinani komisi na liste ya bato oyo bakokufa pona love liwananga esiesi nyami se pona bolingono lelo nakomi moribon bolingo esobaki lopango na motema na ngai. La quartier à tendresse, et si Kabilenge Vandaka, Lelo a changé adresse, a comme il a venu à Milelo. Ah ouais. Boudou. Jésus, ba petit boteka. Na maboko na bango ni makazo nzete ya mogomboro. C'est à partir de 3 heures, j'ignore Mukasu. Oh!
ya poule. La guerre est commencée. Papi mayonga opposition. Tokobikisa plaisir te likamba love bato babo manaka. Rodrigue Mokili, Didier Sanda, Anemase. Blaise Boukaka, le banquier. Rodrigue Mokili. Aroli chinois, Okenda Piango. Nabosani te fichere senga. Didier Sanda, Anemase, mwana poto ya kala. Fabrice la minere yeyo, Willy Moucheni. Willy Moucheni de la para Charlie Solo. Numéro nanga zo yango kitoko. Plus 243 89 54 90 880 yeah 880 880 yeah 880 880 donc plus 243 89 54 92 862 Fabrice Laminaire Facebook Fabrice Laminaire donc ciao ciao. En tout cas ba fanatique nyonso ya bonne musique ya théâtre ya Betty Bis ya